ekomi lelo mibu tuku mibale na mitano tobemisi mosolo na biso kombo Zaire. Zaire moko dollar mibale. Zaire moko mosolo ya banoko ba Belge kama okende na poto bazali koluka Zaire. Tango nasalaki yango Banque mondiale endimaki, Fonds monétaire international endimaki te Zaire ezali mosolo ya makasi. Soko tali na Afrique na mobu na tangi koto kamali bwa tuku motuba na sambo okomona citoyen journaliste que ezalaki mbongo moko ya makasi. Tango yango gouverneur ya Banque du Zaire nani universitaire moko azalaki wana. Azali kolobela yo boye na tina oyo. Mingi bakokanisa te président ekoki tango azali kosala misala oyo azala ye moko chef de l'État, azala ye moko PDG, azala ye moko administrateur délégué, po baoyo banso tokotia wana obongisa obebisa batala yo te bakotala be Mobutu. Ah, Mobutu asali oyo te. Mobutu azali mokonzi. Mobutu akopesa nzela. Nzela oyo soko tokamati yango tobebisi tokomi na suka te ezali faute na Mobutu te ye azali mokonzi akoki koloba pe te ngai nde nabongisaka basusu babebisa to eloko ebebiseli biso mosala nini contrôle moto batie na esika eleki mobu moko batindi bato bosala contrôle botala ndenge ezali koleka esili mpe naino te na mobu wana koto kama libwa tuku motoba na sambo natuni banoko ba Belge tozali na eteni tuku mibale na mitano balobi na lopoto 25% na kati na kompani na bino inene Sabena bobimisela biso oyo ya biso babi o avion misato avion ya kala vinge pola ndimi tokamati yango tango tokamati yango tokangisi maboko te tobengisi na mboka Amerique DC-10 ibale DC-8 ibale Boeing oyo ya moke babengaka 737 itano kuna na Hollande tobengisi lisusu Fokker Mwambe citoyen journaliste tango tosali makambo oyo matali Air Zaire ezalaki na kati ya ba société compagnie oyo ya etambwisaka ba avion ata ezali ya mibale misato mine te toloba be mine to bitano na Afrique lelo oyo Air Zaire ezongi nsima eleki ata sanza moko te pilote na ngai akiti na avion na ngai na Algérie na mboka babengi Tamaracet tala lelo oyo ekomi mbula mwambi Air Zaire ekamataki essence mbala mibale na avion na ye ya DC-8 nautaki kotanga awa dollar ya nyongo koto tuku motoba avion oyo soki ezalaki oyo ya président te me tokangi yango mpo Air Zaire afuta biso mibu mibele ebele boye ndenge nini sango eye ngai chef de l'État président de la République nakamati mbongo na tina avion na ngai kei te kofuta nyongo oyo ntango bakamati nyongo oyo nalobeli bino awa te Air Zaire nafuti yango balingai kokanga avion ezali ngai nde nakendaki kodefisa avion ezalaki Air Zaire wana ezali Mobutu to ezali bakonzi ya Air Zaire elingi koloba nini tosali maso makoki po babongisela biso na yango kompani na biso etikala na mboka isusu okomona bakompani aérienne nde bazali kotonga bahotel bazali kosala batourisme kobengisa bato baya oyo na biso avion ebele nyonso oyo lelo ezali wapi kompani ekiti na se maswa ya poto CMZ compagnie maritime zaïroise balobi na biso tozali na ndambo lokwa nauti koloba ya ba pourcentage ezalaki soko 10 15% banoko bobimisela ngai yango ekosala bato misato bakamati babato oyo balingaki badeklase batia pembeni
misato bundi bapesi mpe misato na bakisi lisusu maswa ya poto ya sika mwambe oyo ya liboso topesi kombo ya président na biso ya liboso Kasavubu nakendaki visite na mobu koto kama libwa tukusambo na moko sanza ya mine na mboka Japon bakei na ngai te esika bazali kotonga bato oyo tango nazongi makanisi na ngai matindi ngai nabengisa mama Kasavubu napesa ye tike na bi mama ezali likambo monene bato ya sika monene na kombo ya mbuta mutu tike yango oyo mbongo ya libenga yango oyo oyo nakenda ngai moko epuka te kamata moto moko to bato babale nafuteli bango biye bakei basali inauguration mokolo babwaki masolo na Kasavubu na mai mokolo masolo ekomi na Matadi tongo etani na bukani mama na bana bakonzi toke na Matadi ezalaki fete monene na kozonga nsima mwa moke ndenge nasalaki na lopoto lokola nauti kotanga mama Kasavubu mpo na makambo ya Japon basaleli ngai rapport na makambo mazali koleka na palais du peuple ye moko mama abandaki koloba mwa maluba na micro abengisi mwana na ye ya liboso ya mwasi po akontinue kotanga discours wana na kombo ya famille epesaki ngai pasi mingi na motema ndenge nalobi na yo soki ofini ngai nakotala pamba nakoloba ezali mauvaise éducation mais lokuta nakoka kosupporte te nakosupporte te ndenge nini ntango mbuta moto Kasavubu akufaki nazalaki na Allemagne nazalaki ata na Zaire te ntango nazongi nayambi mama mwa mikolo nsima aye ndako ya vandaki ezali moke mingi oyo mbuta moto atikaki ezali be na avenue Kasavubu wana na zone Kasavubu lokola apesi ngai plan natongeli ye ndako ya sika bakoki koloba te nasali eloko moko te na famille nasombeli famille mituka boni maso nasali tozali lelo mibu na mobu koto kama libwa tuku libwa na ibale tango bonane eleki mwa moke nayambaki mama tosololi na ye ayebisi nga mwa makambo ne ya ndenge azali kosala nango mosala asengi motuka lelo oyo kobanda janvier kokoma na sanza ya motoba sanza motoba ekoki mpe na yeno te soko moto akei kotuna lelo mama Kasavubu kobanda na ebandeli te kokoma sikoyo ozwaki mwa motuka moko ya monene ya sika epai na mokonzi akondima yango mbula mobu molekaki koto kama libwa toko libwa na moko mama ye mbangu na sele kokuta ngai abi tata kotala ngai mama na oboye te miso na ngai ezali kokufa soko babongisi noki te nakokoma aveugle mama tike yango mama mbongo yango kenda mbango basaliso na miso bakei kuna akuti bachirurgien inene na Afrique du Sud babongiseli ye miso azongi aye kopesa merci mingi tata soki yo te mbe lelo oyo nazali aveugle nazali komona te merci mingi nzambe asunga yo o wana nalobaki yango mbala liboso na lopoto te nazongeli nde yango lisusu na makambo ndenge nalobaki na lopoto ndenge mpe naye kobakisa awa nakozongela bana na ya mama te oyo ya mwasi ya liboso bino moko boyebi na mobu koto kama libwa tuku libwa koto tuku libwa tosalaki comité central nasukisi comité central mobu koto kama libwa tuku libwa sanza ya mine le 24 azalaki nini membre ya comité central ye mwana ya mwasi ya liboso mbula zomi na comité central oyo ya mobali directeur na sele mbula soki boni na ye na lisusu awa na gbadoli te directeur soko mbula zomi soko libwa nalobi yango ezali na ndenge babukilaki ngai lokuta pamba te na éducation nazali na yango ndenge nazwaki yango na mama aboti ngai boyebi ye bapesaki ngai éducation opesi moto mai ameli oyo napesi ye mai
opesi moto eloko ya kolia aliaki epai nanga na esika oyo lokola nauti kotanga mama Kasavubu nasengi bolimbisi bonene epai ya bana Zaire. Éducation nazwaki na mama oyo aboti ngai ekoki kotinda ngai te moto akomi epai na ngai azali na pasi. Président apesa ngai mai napesi ye mai ameli nasakola na micro napesaki moto boye mai. Président nazali na nzala napesaki pakala songolo biloko ya kolia. Président nazali bolumbu nasakola moto boye nalatisaki bilamba nakoki kosala yango te. Manso nasali nazali mokristo nzambe ye moko ayebi ndenge nini nasalisaka bato. Soko nasalisi moto naponaka ekolo na ye te kabila na ye te nakosalisa be mpo azali mwana ya Zaire. Nakosalisa obele te ye nde aponaki nazala na esika oyo azali na pasi azali na makambo ya mabe nasalisa. Okufi na poto nazongisi yo nzoto oki pasi natindi yo wana nasengi bolimbisi bonene mpo nakenda kotanga makambo ndenge wana bobele mpo babukelaki ngai lokuta ofingi ngai nakosupporte lokuta nakoki kosupporte te. Natangela yo mboka babengi Allemagne nayebi yango mpo nazali kokenda voyage mingi kuna nasali mibembo mingi na Allemagne. Eloko nini ekolisi mosolo ya mboka Allemagne babengi na lopoto classe moyenne eni koloba bato oyo okuta bazali na boulangerie kosala mapa okuta bato ma garage na ye kobongisaka bamituka oyo soko motuka ya sika ebimi ye azali kotia carrosserie na yango bamisalo ya ekonomi ya mike na kotela kotanga yango nyonso te babengi yango nini classe moyenne mpo ezali bausine ya minene te. Eh bien Allemagne mobimba ekonomi ebuti etombwami likolo na baye babengi classe moyenne. Okotala na Zaire meme kotekisa masanga bati kompagnie masanga ya matanga ezala baye mopaya mopaya kotika mboka ye avandeli biso tolingi bapaya mingi me okolongwa na mboka na poto ye ovandi osombi camion mine mitano brasserie bimisi masanga elengi masanga ya bière yo kabolaka sur bana ya Zaire masanga otia mbongo na banque ozongisa mbongo na poto epai outi obele mpona okabola masanga tina oyo namonaki te ekoki te tosala zairianisation biloko wana nyonso baplantation banini ya mike nyonso ezongela bana ya Zaire. Moto na moto esika akamati atambwisa ekonomi ebonga azwa mbongo abanda kozongela kofuta nyongo moke epai ya bakolo na yango. Zairianisation toyokanaki malamu te okaki na lopoto baninga na batuni ngai babi oui mais osali mingi ya solo ndenge uti kolobawa mais gestion ndenge ya kobongisa mosala kotambwisa ebota mbongo ezalaki malamu te. Mais tobanda na zairianisation yo okuti boulangerie ezali kotambola okuti kuna na réserve na dépôt sac ya farine etondi levure etondi osilisi yango noki mbongo wana ezali kobota osombi nango voiture osali nango makambo okei na poto voyage osokoi moto monene sac ya farine ezangi pièce de rechange ezangi oyebi kotambwisa yango te balobaki na yo banda kofuta soko mbongo ebimi banda kofuta nyongo olei nyonso voiture osombi bandako ya building osali makambo maso sikoyo bakolo na yango bayebi yo te bayebi nde l'État mpo yo ozongisi te l'État azongisi na moya ya lelo nyongo na makambo ya zairianisation soko na chiffre malamu na mutu na dollar ezali million koto isato 30 millions ya dollar l'État azali kofutaka banyongo oyo
botuna nano moko moko na kati ya palais du peuple baacquéreur bazali na kati wana boni nani oyo asili azongisa nyongo oyo bon 30 millions de dollars l'état azali kozongisa kaka na bakolo na yango baacquéreur bakozongisa eloko moko na l'état te mais l'état akozwa bokasi ndenge nini tala makambo tozali na yango olete ya kofinga olete ya kobuka lokuta baye bazali na kati bazali baacquéreur baloba makambo ya solo ndenge mokonzi alobi ezali ya bosembo ezali ya solo tozwaki tofuti te l'état nde azali kofuta mais biloko wana toloba be ezali biloko ya l'état mpo ozwaki yango ofuti te l'état azofutela yo lokola bazali kofuta te biloko wana ezali ya bango te biloko wana ekomi ya l'état mpo otekisi biloko nyonso ezalaki na kati ovandi na kati na lopango to na kati ya ndako to otiki elanga ezali kobeba pamba mpe olobaka be ete ezali ya yo ezali lisusu ya yo te ezali ya l'état epe na bakisi boye bayebanso babengi bango acquéreur so okei na palais du peuple batondi kotonda okenda otuna bango mituna wana totuni na tata mokonzi abi biloko wana ya l'état bino baacquéreur bokanisi boni tanga bango batondi kotonda na kati wana tozwani na baninga banoko babelge matata mingi mpona kosukisa matata wana gouvernement belge gouvernement zaïrois toyokanaki toponi roi Hassan II ya Maroc azala médiateur ndenge lelo kati ya Uganda na Rwanda ezali kobonga malamu te pamba te batomboki baye bazali na Rwanda babombanaka kuna na Uganda bazali kosala etumba na mboka na bango na Rwanda e baponi ngai mpe na ndimi nazala médiateur tokendaki na Maroc tosali mwa ndambo ya mikolo tosololaki mingi moto oyo na mwana elo abimisi makambo kuna na palais du peuple azalaki na kati toyokani na nkombo ya Zaïre na Ti Maboko na nkombo ya Belgique premier ministre Ati Maboko ezalaki Martins médiateur roi Hassan II mpe Ati Maboko yo otuninga motunanga mpe na kozongisa yo boye na mwa ya lelo diplomatie elingi koloba ndenge ya kozala ezaleli ya bolamu na baninga ya baekolo mosusu lokola roi Hassan II alingaka biso bazaïrois mingi atindelaka biso basoda bakufaki mpo na biso médiation tokei epai na ye tolobi lisusu te o ndenge toyaki epai na yo totunaki yo ndimaki tolingi lisusu te tolingi tobanda lisusu matata na banoko bakokamata biso na sérieux te sérieux ekozala te diplomatie ezalaki diplomatie moko inene na lopoto nalobaki boye nakomi na ebonga na ngai na mobuko to kama libwa tuku motoba na mitano eleki ata mbula mibale te tobengisi conférence inene ya OUA conférence ya ine esalimaki na Zaïre na mbula wana na sanza ya libwa lisusu wana ezali OUA tokende na ONU epai wapi lisanga ya mokili mobimba esalemaka na New York Nations Unies mobuko tokama libwa tuku mwambe na ibale omoni maso nasalaka na kati ya mboka mpe ndenge nasakolaka mokili mobimba ntango nakendaka makambo matali lokola balobaka na lopoto environnement nature lelo oyo ingumba monene conférence monene mondiale ezosalema na Rio na Brésil me eleki sikoyo mbula zomi lokola nalobi yango mobuko tokama libwa tuku mwambe na mibale nani asalaki charte oyo balobi charte de la nature makambo matali nzete zamba mai mbisi nyama ngai oyo nazali kolobela bino natindi na Nations Unies bavote yango mikili yiso
longola be États-Unis d'Amérique nde asalaki réserve asalaki abstention alobi oui te alobi non te alobi bon position na ngai ni oui ni non babengi yango abstention asalaki kuna na charte oyo ya ngai wana auti mpe kosala yango na Rio mpo wana ezali position officielle na bango epesaki Zaïre lokumu inene liboso mpe nazongela motuna na yo tozali be na baréalisation makambo masalamaki noki nabosa na Inga dossier Inga nakutaki yango na tiroir banoko babandi yango na 1800 soko boni ntango komanda na bango moko akomaki na Inga amoni Inga aokaki somo préparé asali abongisi dossier babundi na yango tozalaki na ba 1800 te 1960 bakei babandi ata kobanda te ngai nakomi nano na bokonzi ata mbula misato te dossier nyonso ekomaki prêt bake kosala premier coup de pioche kotia libanga koloba te na esika oyo tokosala Inga mpe tosalaki Inga tosali Inga 1 na moboko tokama libwa tukusambo na mibale inauguration inene toye lisusu kosala Inga 2 esili inauguration inene toye kosala lisusu nini Inga Shaba balobi na ngai lokwa balobaka na lopoto dépense de prestige ya luxe Inga ezali luxe te Inga Shaba ezali luxe te eloko mosusu nakoki kobosana te pont maréchal Mobutu na Matadi ezali luxe te soko tobandi nano na pont oyo ya Matadi pont monene maréchal Mobutu lelo nani akokuta lisusu bapapa bamama commerçante oyo auti na Tchela na Mayombe na bakamion Pondu Makemba akomana na libongo ya Matadi ekomi butu bakekata lisusu alali ntongo etana esila outi Kisasa oleki koleka outi na Tchela na Mayombe oleki obele koleka ebongiseli biso ekonomi mpo biloko bizanga mingi na zando ya Kinshasa te kamata Inga Shaba epesi biso bana ya Zaïre lokumu mpo tosali eloko moko ya monene lokola balobaka na lopoto gigantisme ekotikala na histoire ya Zaïre te me ya mokili mobimba ekotikala ndenge nini lelo oyo tozali kopesa mwinda na Congo touti kosigné accord na Afrique du Sud accord oyo elingi koloba nini mpo Angola mpe azali na kati Angola na kati na mokili na bango mai nene eza koleka wana bazali kosala barrage kasi barrage oyo ekoka kopesa bango nzela bapesa mwinda na mokili mobimba te tokosala boye bakokamata électricité na biso Inga ekoti na kati na barrage wana epesi yango bokasi oyo epesa bango nzela bapesa mwinda na Angola mobimba tobimi lisusu wana tokei te Afrique du Sud na Afrique du Sud tokopesa mwinda na Namibie tokopesa mwinda na Lesotho tokopesa mwinda na Swaziland tozali lisusu na projet mosusu Egypte epesaki $500 millions babengi yango mpona makambo ya étude de faisabilité ndenge nini mwinda oyo ya biso ya Inga esi ekomi na Kolwezi na Shaba epesi mwinda lelo na Zambie ndenge nini tokolongwana na Kolwezi na Shaba tokatisa Sud Kivu tokatisa Zaïre tokatisa Soudan tokoma na Egypte na barrage ya Assouan étude oyo ezali kosalema soki ezalaki makambo ya mobulu mozali koleka na mboka ya Soudan te mbele tosi tobandaka eloko oyo tokomi nango mwa mosika étude mosusu ezali kosalema mpo topesa mpe mwinda na Nigeria mbongo boni Inga ekopesa na bana ya Zaïre dollar boni million boni na mbula yoko moko tango
facture efutami na Nigeria, efutami na Afrique du Sud, Angola, Namibie, Zambie, Égypte, ekozala ba millions boni. Et la kisi boye. Ezali luxe lokola bato ya lokuta, mitema be bazali koloba te. Ezali mosala monene esalemi na Deuxième République po epesa obele lokumu na bana ya Zaïre te. Ezala lokola balobaka na lopoto source de revenu. Et koloba investissement wana tosalaki ezali mosala monene po ya kobongisela biso mboka.